Shalom. Bandeko, topesi bino susu ba shalom. Tolanda nano nzembo oyo ya frère na biso Mardoché na émission na biso On l'appellera femme. On a tozolanda nzembo bongo kalate bokolanda nga moko na présentation de Mabena live. Ya solo nzambo yaza capable na ba situation na biso na makambo nyonso ekomela biso fo totia ye tolakisa ye ke aza capable na ba domaine nyonso na mboka Congo na ba foyer na biso na bana na biso na bandako na biso à travers émission On l'appellera femme et yaka mpona korévolutionner biso. C'est une émission socio-culturelle éducative oyo edikaka mingi en général biso basi to pe ba mama. Ya solo ezate bandeko na biso esengeli toyeba kobetaka tolo mpo na nzambe na biso. Nzambe wana aza capable. Esika bato basukaka nde esika ya bandaka. Esika makanisi ya bana Kongo ezosuka nde esika nzambe azo kobanda pe kosala ya minene. Yango topamboli lisusu bino. Vraiment eloko eleki nzambe na biso na makasi eza te. Vraiment balandi nyonso ya Sentinelle TV tolandaki adoration lisusu ya frère na biso Mardoché wana toza live na mama Bena topesi bino lisusu ba shalom pe kimia na mokonzi e leka lisusu na koba kobila bino bokolimisa biso moke mpona ba image toza kobundana na pamboli lisusu ba mama nyonso oyo bolandaka émission na biso oyo On l'appellera femme oyo eyaka mpona koéduke biso korévolutionner biso. Alors ba mama na ngai lelo lisusu naza na quelque chose oyo tokoki kopartage biso na bino elongo e yambona kota na partage naza koremercier nano ba mama nyonso oyo boza kocontribue, ba mama ya Paris, ba mama ya Canada, ba mama ya Amérique. Vraiment nzambe aleka lisusu na koba kopambola bino mpona ba contribution oyo boza kosala. Nayebi ke na mboka biso Congo toza na mosala ebele ya kosala, toza mosala minene ya kosala, ba orphelin, ba veuve, kosoutenir bango, koede bango. Et tomoni quelques ba mama oyo bobengaki bozwi engagement ya ba mama mosusu oyo baza bakufela mibali oyo bobanda kosupporter bango ndenge nzambe azokamba bino. Par exemple tozaki na mama mosusu, mama wana azwi responsabilité ya mama mosusu aza veuve akobanda kosupporter chaque fin du mois do atie na plan na nini na cahier de charge na ye, c'est-à-dire que abanda kozwa ye en charge chaque fin du mois wana ezali oyo ndenge nzambe aconvaincre ye atouche ye mpo asoutenir. Eza na mama mosusu mpe asengaki alobi ye akozwa bamama veuve mibale oyo akobanda kosupporter bango na vie na bango. Et vraiment nzambe akanisela bino parce que eloko oyo bible makambo bible ezolobela biso nde yango wana kosalela nzambe kati na solo nde yango wana. Parce que ebele bayebaka te, ebele tozokende ba église tozokende nete surtout mingi na poto tosolaki na ndeko moko na poto église a poto eza église a problème pe eza pasi mingi parce que na poto
ba boring place à kokende zate ba tebele bazomona ke d'église ba mususu ba ke place kosambela te azana ba valise ya bilamba belé moya kolata ezate akomi kosala défilé na bilamba wana na église mais na kata motema na ye ayebi vraiment ya solo ke nde nazoya na ye na koluka nzambe te na ye mpe kosambela kati na solo te na ye mpe kosalela nzambe te donc aye na ye kose distrait oyo toyokaka motu na nzambe mingi le messager alobaka baeglise ebele ekomi moziki oyo bato bake balia bamela bayoki masapo babimi bakei mais na ntango oyo tozokende nango eza pasi mpe mawa bandeko nanga bamama esengeli toluka nzambe kati na solo ba mama na biso po to contribuer ki tour wa liboso pona bandeko ba hôpital kala te to kopesa bino quand tu rendi vraiment to bosa mino te nzambe ako sala susu na minene nde bandeko la supe ba osala vidéo na Kinshasa tout to kopesa bino rapport wana et toza lisusu pe ko boka lisusu mbela pona bandeko a Paris boyebi seli les aki na ndako mais à bientôt toza ko contribuer mbongo po tozwa salle omoni bandeko nanga ba mama soki totali na baeglise ebele bato batonsaka baeglise eza biso basi na makambo nyonso oyo en général na communauté na social na politique na soki totala basi bato bayaka bato ya liboso mingi surtout na kati ya l'église mingi eza basi alors ntango tozomona bato na nzambe baza kodénonce baza koloba mabe bazoya mpe na basolution tozalaka bato akoloba te parce que ba congolais mingi balobaka mingi bayaka na ba solution te bayaka na ba situation ya kopesa bato biyano te mais tomoni ke église na biso ya Congo ya communauté congolaise eza na kata ba problème eza na makambo ebele tango basali na nzambe baza kodénoncer bazoluka pe kopesa solution par exemple kofungola baseli muso ole bato bafana na ndaku baya pona ko bakobondela alors na Paris musale bandaki na Paris tozosala appel na bino ba mama bo contribuer tozana ba mama muso baza na Paris o baza ba représenter boyebi biso ba mama to simbaka kesi malamu pona ko trahir eza mama wa pasi vraiment alors ba oyo nyoso tu oyebi ko fani na ndako ozana esika ko kende te tozosala appel na bino pona ko contribuer okoza na 20 €, okoza na 30 benga to kopesa o numéro ya mama oyo aza ko kozwa quelque chose wana po tozwa salle na biso ya kobondela ka programme kozala oleke to umelaka na kata ndaku programme kozala pona ko ba kobondela pona ko sambela afin que ba boring ndenge bozwa ki ba déception bokende yi passer par là bofani na bandako foi na bino pe ekokana ko ba ko développer parce que foi na biso na mboka Europe eza facilité parce que mboka Europe eza mboka système eza mboka ba situation ba misala ba makambo ebele alors balobi ke lokoni moko pelisaka moto te esengele sangane za l'ensemble alors on tozo lukaka ba stratégie ba solution pour ko aider que foi ya bato mususu eza refroidi o ezongi sima etelema na ba stratégie wana lelo soko contribuer pour na seli wana pour na sali wana ba wanda ofuta parce que bokende kosambela mesali wana kozala ya bato eza ofelete et osenga fo kofuta kopesa mbongo alors soko zali toucher benga biso to kopesa yo kombo ya ba mama oyo baza na Paris pour na contribution ya endroit na salle oyo esengeli to banda peut-être je crois na moi ya proverbe opesa biso programme tozwa programme pa na ye mais tosengi na no contribution na yo ya salle ya place esengeli to banda kosangana po foi na yo ezala augmenter et to pambo lisusu ba mama mususu ba contribuer kina musalo ezosala mana Kinshasa la moisson mondiale na Masina ba mama ebele ba contribuer ki ba pesi ba tol na bango nyonso naka pona musala na Nzambe ezate ke musalo tozosala pona mutu tobengi la moisson mondiale de la moisson mondiale ndeko nanga na ngongo bilanga nkolo ezoluka basali po basalela ye et biso ana poto eza pasi pona kosalela Nzambe na Afrique tozaki ozokende na ba prison ozokende na ba hôpital osalela Nzambe na ndenge ya free na ndenge oza libre mais na poto biso kutu tozokumisa Nzambe parce que Nzambe apesi biso média Sentinelle TV1 oyo ezoko permettre biso to évangéliser bolanda biso mais au moins attends pour OK en hôpital il faut ça mikanda et ça difficile OK na ba prison et ça difficile na milieu mususu remeka ote abo et police oya a télémelio il faut senga autorisation donc na mboka poto bandeko na ngana tant tozoke presque temps de la fin et c'est tout ça la violence to luka ba sakrini to koko sa Nzambe ko sa Nzambe na ba ofele na ba veve na ba ndenge belé oyo esengeli ke ndenge bibelo bitango Yesu oya na tango asuka akotuna misala ya moko na moko alors exhortation ya lelo wana ndeza ki kwa merci pona ba mama nyonso baza ko contribuer ya Canada et ça pena mama mususu atindaki mbongo na ye po ba mama mususu tozoloba ekoma pa na biso te mais eleka directement na bandeko baza
na mboka Congo o baza ko représenter musala wana po ekende liboso soki bobengi bokopesa ba kombo na bango bobengi pe bango pe bozape direct na bango même ba mama mususu ya veuve olebo le kapana to kopesa numéro bozo sola na bango moko po bomona ke non baza dans le besoin donc so toza kaka Sentinelle TV o tozo ya pona ko lakisa nzela po yo po pambula mabanzela no pe fungwama e bato wana pe ba pambulama afeki na suka tango Yesu akoya misala na biso eganga na bosani te mama Belinda na Amérique ba mama nyonso de près ou de loin et ba mama mususu baza en secret mama Marie mama Jeanne mama Lili ba mama nyonso mama Perle vraiment qui vient na Nzambe eza elongo na bino à travers émission on l'appellera femme. Alors ba maman nga na préparé ki moi exhortation muke otoko partager nga na bino na Psaume 41 chapitre 2 verset 5. Alors maman ngai na lingi verset oyo koma yango yo oyo zo soutenir ba orphelin yo zo soutenir ba veuve yo zo sala misala tango zo kutana na ba problème zwa verset oyo talisa ngo liboso na Nzambe fuka mabanda ko bondela parce que misala na biso sengele ganga o bolamu na biso sengele ganga et tango yo zo kutana na ba problème na ba situation na makambo ebele tango ozo ko présenter Nzambe verset oyo misala na yo sengele ganga Nzambe sengele ya a visiter o agi asala yango tokotanga mukengana yo verset oyo yango nde ezali penza eyamba ya solo oyo Nzambe azosenga biso ke tosalela yango eyamba ya solo lingomba ya solo religieux ya solo ezate kama maloba na yamba Yesu nasalelaka Yesu non yo ka tokotanga yango na Psaume 41 Bible lobi Psaume 41 verset 2 Bible lobi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel l'en délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est erré sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, ayez pitié de moi. Guéris mon âme quand j'ai péché contre toi. Bien-aimé, tolandi version ndenge lobi, oyebe loko ya mpeshaka biso po Nzambe asala te eza lisumu. Tango ozosala ba bienfait na yo, bolamu na yo liboso na Nzambe, kima pe masumu, kima mabe, afe losambo na yo, ezala solo ya parfait liboso na Nzambe. Bato ebele tango meme, onazobonde nazozwa biyano te, oh, luka losambo na yo tango oza koyebisa Nzambe, ba bienfait na yo oyo ozo sala pona ba veuve na ba orphelin yo moko pe luka ozala saint ozala propre afin que loko moko ezala obstacle pa na ote na ko solola na bandeko basi na bandeko belé ezala ba famille belé bandeko belé bazoleka ba difficulté belé to soyena ndeko moko ya mwasi ya lobi akotaki na ndako moko boye kana ba boye bandako to kotaka na ba Europe ezala bandako mususu bato bakota basala ba machine ba okitisme na bango tango yozo lingo kota na ndako wana avokota benga basali na Nzambe luka bandeko na Nzambe okoti bosali intercession bo bondeli ndako wana avayo kota e bandeko na tango ayeko kota na ndako wana nzoka bato bazali na ndako bandeko sala bandeko pratiquer magie okitisme et ndeko na biso mwasi abundisa maki na ndako wana pendant 3 ans na ba esprit wana oyo bandeko ya kobundisa ye pon de commencer na bala mundele jusqu'à ce que ayaki ko penser bi peut-être makamo na zo mona parce que Nzambe asali ndeko wana grâce ya vision ya ba don ya vision ya komona tout akolala azo mona bato bazo ya kofina akomona aolala boyo amona bato bazo ya ko menacer mais abandeko comprendre bi nazo comprendre mobali na mutaza na kata magie ou nini ou mais akotaki na kata bozindo jusqu'à ce que asengaki pe au secours na bandeko musu pona ko sungaye jusqu'à ce que Nzambe aye komi se révéler non eza mobali te mais ali bato bazalaki awa nde bandaki ko pratiquer ba makambo na bango yango wana tango bino boye kokota po mobali mutakota na ndako liboso yaki na sima nde ba esprit wana eza ko menacer et tellement de comment ça zaki une femme de prière jusqu'à ce que Nzambe yaki kolongola bango puis ba changeaki ndako après 3 ans. Il y a délivrance, il y a libération, c'est-à-dire, bato ebele bazo kufa bikufa kufa na ba situation mususu oké na ndako songolo ko okota obondelité na makambo ebele mais tango yo zo sala ba bienfait oyo ba situation ne ko komela yo makambo ne ko ya ko attaquer yo mais Nzambe osala tout ayeba ko épargner yo parce que oza moko oya ye ozo sala ba bienfait
Tango kofuka mo bandi ko bondi lo bandi ko ganga bolamo yo bandai ko sala e ko telema e ganga e défendre yo et ba maman langa na poto surtout mingi na zo lancer appel biso ba maman diaspora ba maman to na poto oyebi ko sa elanzambe na poto eza difficile ko sa ela bato ebele ba utaki Afrique banda sa elanzambe ba ye na poto a kondima na bango elali bazo sa ela su nzambe te bakomi bato masapu bakomi bato histoire bakomi bato masolo akokolo ba Bible Apocalypse ti Genèse Apocalypse mais présence nzambe eza surtout atikali muto masolo ba histoire o ba baka vieux raconte bato baza ko pesa ba histoire oyebi masolo na histoire Congo oyebi boye mais asala ka action te bato ebele pe baza nengwana akopesa yo ba idée mais moko asala ka ba idée wana te akopesa omoni boka na biso ebandaka boye babomaka lumbumba basalaka boye lelo pe tozana matanga to père d'opposant na biso boye mais ezalaka bon mais olobaka kopesa ka ba histoire mais pesa pe ba proposition ya malamu pesa pe ba solution yango moni ba maman na nga na Sentinelle TV1 na on l'appellera femme to yaka ko révolutionner bino ko démontrer ko dénoncer et puis ko pesa ba solution. Alors, ba solution malamu na etake maman o na koki ko révolutionner bino ba maman nyonso toza tokoti na 2017 ezokende mbangu bien fait nino yo ko ganga et pas na nzamba penser pour na yo mususu baka nakosala obi diable azali stratège ya koyiba biso temps diable azali vraiment azali esprit oyo azana ba stratégie ya ko détruire ya koyiba yo temps oyebi nde tokende na année oyo tokaboka tokomi na juillet tokomi na juin se retrouve osala eloko te mais biso tozoya mpona korévolutionner bino mpona koaide bino. Alors de retour c'est-à-dire tant ozoyoka message okoyoka ngo kaka te o nayoki mama bena lobi mais na pratiquer on n'a pas moli maman moko na commenter merci maman abi mama bena tant mama te na on l'appellera femme tant on la landaka on ayoka ka kimia na yoka nzamba lobela kanga na yoka ka kimia. Et c'est vrai. Yango mama naza ko bondela pona bino ba mama nyonso boza kolanda bolanda kaka te pona kolanda mama bena lo babo mais souci na biso posa na ngezali ke nzamba visiter bino nzambe a révolutionner bino matea oyo e percer na mitema na bino percer na ba penser na bino afin que bo pratiquer yango so que zaki na ba blocage so que zaki na makambo bande ko kanga bino par l'ignorance o bande ko yebate mais matea o e révolutionner yo ozala moi si oyo ozosala ba bien fait ko soutenir ba orphelin ko soutenir ba veuve misala ngoleti biso awa tozana Kishasa te po la Kishasa bazotonga ba mabele na biso moko foko tonga mais biso na poto moya ko tonga ezate ndeti basali musu bakosa ka opesa mbongo to ko tonga na poto basali eza déjà mais zo senga kaka contribution par exemple ne na zolo ba wana ba mama à Paris ezo senga biso photo contribuer eza musala nzambo zo sala oza moko za partenaire ozo bimisa mbongo po batu baya bafanda na bakiti wana bafanda na sali wana soki yo futa kite batu na bakoya ndenge nini etango oza ko contribuer nzambe ko banda ko penser na yo ezali musala ozo sala. Alors ba mama na ngai verset oyo nde na linga ki vraiment et toucher moko na moko répéter yango ndenge Bible lobi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'Éternel les délivre. Et sengona mutu oyo amit akanisaka babola bato bazanga natango na pasi nzamba yaka pona kokangola ye bandeko beleka kolela oui soki toyoki bamasolo kokutana bandeko tokutana likamuna ngo eumeli esprit boye ezobundisanga boye nazomona pasi boye oui c'est vrai mais nini ozosala on a comme ça qu'on look même na teyaki la fois passée bandeko musu bakoma azana ba pasteur 4 ta 5 oya consita. Ma soeur, si tu biso mingi ba maman, oyebi soki ozana ba docteur mi baleni sa to kokufa. Docteur opeso kiso oya opeso kiso okokufa. Ndenge moko na musala nzambo ndo tozo sala. Soki oza muto oyebi ko se respecter te ko luka communion personnelle na nzambe te. Bibe biso ozana problème. Kota na ndako kanga porte na luka nzambe na yo wana. Yebisa meme nzambe nazobundana nayebi ke yo salaka na nzela basali na yo tindelanga ta musali na yo oyo yebi ka banga nzambe kutanisanga na esala raconte nzambe akolongola mutu na Amerique akolongola mutu pa kutanisa ona ye mais so komi biluka naluka oyo naluka na Belgique naluka na Paris naluka na Congo naluka yo mutu moko zana ba passer 4 5 okokufa mase okotika ozwa solution te
parce que oya kopesa obo oya kopesa oya koloba pesa biso 100 livres tokokota jeune mpo na yo pesa biso $200 bakokota mama mpo yo zwa délivrance mpo baede yo il faut pesa bango 200 livres mpo bakota jeune mpo na yo mais non bible elobi apesi biso ofele biso mpe tokozwa ofele mpo yesu asala o délivrance il faut pesa mbongo totali badélivrance yesu alandaki asalaki na nzela na bato azalaki na badisciple na ye bato bakangamaki tutu bato wana bapesaki nini tomona nde Marie de Magdala tango bakangamaki na milimo bakangolamaki babi bayaki na or bayaki na mbongo baye kopesa pa yesu e bakangamaki kolanda yesu lelo mpe mingi mpe bozozwa délivrance bozokangolama botikali ka wana moye boavance mpona kosalela yesu eza te soki okangolami telema banda kotémoigner banda kotatola mpona baninga mosusu bazala sauve mais yo okangami ka wana non évangile ya solo eza bongo te évangile ya solo eyaka na révolution yo ozwi révolution omemi mpe révolution wana kopesa kotémoigner mpe bandeko mosusu mpo bango babika vraiment nakomi presque na fin toza na kati ya matanga tobosali te bana Congo totelema bamama totelema mpona mboka na biso Congo occasion oyo liwa oyo ezali liwa moko oyo ezopesa biso basigne ke libération ya mboka na biso ekomi tozala na distraction te na bavideo ezanga ntina me totelema mpona révolution mpona mboka na biso ngonga ngo nde yango oyo bamama mabolongo baoyo oza na quelque chose ya kosala kosoutenir mpe bana na biso bandeko na biso oyo baza kotelema mpona révolution parce que bamosusu balobi babomi biso mingi badétruire biso mingi mais ngongo eza nde ngonga ya révolution bandeko baza kokanga Congo oyo baza koampeshe Congo esikali esengeli batika mboka na biso bakende enyonso tu wana mpo tosalela mpe nzambe libre na mboka na biso ezosenga tolongwa na bowumbo bakonza biso tala bamindele bakongo osenga bapardon c'est Dieu nzambe azosala nzambe aza na contrôle na mboka Congo enough is enough trop c'est trop oyo esami na Congo eleki mais nzambe azozwa contrôle bandeko nzambe ana ngambo na biso Congo nzambe ana contrôle nango et mosali na nzambe alansaki appel front pour la libération totale du Congo bo se recruter po biso bato tosambela kesaka nzambe akosala nzambe osala bato obi bible obi ke soki mutu mabe azwi bokonzi bino meme bosa bokonyokwama yango bana na nzambe to percer to s'intégrer eza te totalaka bato mosusu tobetela bango maboko no to s'intégrer sala politique kotala Joseph nzambe asalaki grâce abimaki mokonzi pourquoi pas biso mpe tosambela kaka bible bo s'intégrer soki oza une femme nayebi te soki ekole yango ya politique mpe ezalaka tokota biso surtout tosala politique tokota to s'intégrer mpo bagénération na génération ezoya ebika mpe na nzela na biso kaka maloba kaka koloba o asalaki bo totalaka meme mutu soki tokoloba mabe na mutu totala bolamu na mutu totala mpe mabe mutu asalaki malamu asalaki mpe mabe bolamu nini oyo atikeli biso neti so totali me papa oti kokufa eza na makambo ebele tokoki koloba ngo te biso nyonso toyebi yango mais totala neti peuple congolais aza mutu ya révolution sikoyo nde makambo loko ekei révolution nde ya solo ezobanda alors totika distraction tozwa révolution na tolibere mboka na biso bamoloto bakufi bato ebele bakufi tozwa révolution amen vraiment suis presque à la fin napamboli bamama nyonso tu nzambe apambola bino na émission oyo nde tomonani na mbala na nsima émission oyo révolutionne bino religion ya solo eza kosunga baorphelin baveuve les bons samaritains eza na Kinshasa nzambe azosunga biso na bino nyonso to boza kocontribue bozobenga bandeko baza kuna biso mpe awa vraiment toza elongo nyonso wana tozosala mpo misala na biso eganga alors nakomi presque na suka bamama de près ou de loin nzambe apambola bino nzambe aza elongo na bino tozolela mpe opoza na biso ensemble balobi balelaka opoza te boye mais balelaka na baœuvre na ye kocontinue vision révolution oyo balobaki ke cette guerre selon langue est populaire donc guerre yango nde yango tozokende nango na badefi oyo la victoire nous appartient vive le Congo vive bamama na mamusala tozosala mpona église na nzambe religion nzambe apambola bino nde tokutani na mbala nsima